ya Steve Binga Libula Metro Ishoi na kerenyo Eddie mon cher Boras Yanimos Cercle musiquier Lombier Mutualité Bala Saint-Paul Toujours meilleur Toponi Akunga Okamba Bala Saint-Paul et papa Ofle Akunga Biso Bala Saint-Paul Toponi Papa Tolingi Boboto Tolingi Bondeko Tolingi Esengo Tosengi Lisanga Boboto Bondeko Esengo Bandeko balandi radio lisanga to tondi bino lisusu botondi mingi pona fidélité na bino na radio lisanga. Pourquoi moi lelo, pourquoi moi mokolo moi jeudi 22 mars 2012 tokute na bino lisusu na ndenge ya bomisa na radio lisanga we salamina fondation lisanga point de soutien congolais toko mettre à partir ya Engumba ya Amsterdam solo baye bansoro bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na kati Ngumba Amsterdam to nzinga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino ya kolanda radio lisanga et na fondation lisanga point de soutien congolais na kati ya Amsterdam na Pays-Bas balingi koyeba mingi pona fondation lisanga bokyo kota na www.lisanga.nl kuna pe boko mona ndenge nini bokipe kolanda ba émission ya radio ya kala na kati ya site wana pambate ezali pena basusu balandaka biso na internet na nzela ya www esika nyonso bozwami ezala na Amsterdam libanda Amsterdam na Pays-Bas libanda ya Pays-Bas mokili mobimba toko tonda bino bo tondi mingi na fidélité na bino pona kozala katango nyonso na biso kokabola na biso ngongo ya motuya boye pe tokanisi ya biso ndeko Paulin Mutombo Kaembe solo penza toyebete yoyi moko ya baye bati mboka République démocratique du Congo na motema pe na moto na makanisi na misala po kosala ete kuna penza peuple akoka pe ko yeba oya koki kosala po azwa nzela ya lo biko na ye botondi mingi balandi radio lisanga toyebi penza ete bokolanda biso esika nyonso bozwami oyo eza bino yesu kitenge nde toye kokabola pokwa ya lelo ngongo ya motuya toko kende penza musika mingi te pamba te na Afrika moningani kuna na Afrika moningani nde yango toko pesa nango bino lo sako na pokwa mwalelo pamba te pokwa lelo ipe pokwa lokwa ba pokwa nyonso te kuna na Afrika moningani ndenge tolobi président Amadou Toumani Touré o boyebaki na mboka Mali ye basili komiti mpembeni na coup d'état banda mokolo malobi na butunde ba zalaki basimbaki mandoki mingi na likolo na nord ko luka ko sala ete na lolengo bango bamonaki ete bandaki kotambusa makamala mote na président ya kikuna bango balingaki ko bunda na lolenge na bango bamonelaki te lobi na butu mandoki mabetaki makasi lelo na ngonga tongo na 5 heures nde bakpaki media officiel pe balobaki oya bango malobete bakwi bokonzi
Boko Kananzela ya RFI ndenge molekaki. Qui annonce la fin d'un régime qu'il juge incompétent. Les dispositions suivantes sont prises à compter de ce jour. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Des missions d'échange et d'explication seront dépêchées auprès de l'ensemble des pays voisins, organisations sous-régionales et régionales, auprès des organismes internationaux ainsi que des partenaires financiers. L'objectif du CNRDR ne vise en aucun cas une confiscation du pouvoir et nous prenons l'engagement solennel de restaurer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Ainsi, le CNRDR s'engage à travailler avec toutes les forces vives de la nation pour la réalisation de ces objectifs. Solo boyoki ndenge déclaration na bango basalaki tongo mokolo mwalelo balobi basali boye pamba te pouvoir wefandaki wana bajuge yango incompétent. Bandiajo lisanga tokoyebisa bino ete kuna na mboka Mali babandaki kobongisa baelection mpo esalema na sanza oyo ekoya. Kasi bango basili kozwa mokano ya kosala coup d'etat na bango liboso wana pe balobi na tango stabilité ekokota maamo nde bakoya kosalisa baélection pe bakopesa pouvoir na président oyo akozala démocratiquement élu. Toyoki te likambo balobi wana oyo akomi fandisa makasi na bafraude. Solo balandira jo lisanga wana ezali Afrika ya lelo. Ezali Afrika ya lobi te kasi Afrika ya lelo oyo penza soki totali ekeseni nango te na Afrika ya lobi. Epe ya welekaki boye mboka oyo deja esi esaki réaction mbango ezaki France. Bango soki totali malamu na déclaration na bango ba regrette kaka ndenge makambo eleki boye na lolenge ya coup d'etat kasi bakosenga nde ba election esalema noki. Elingi lobe ete likambo na lolenge elekeli boye dwi nango condamnation te ya epe ezalaki mpe na ntina te bango nde bakondane mpo toyeba ete ezali malamu to ezali mabe. Yango eza lolenge ya kokota na pouvoir na Afrika ezali na bokasi. Po tokomona ata babisika oyo bakosalisaka baelection ya mascarade loko moko ya respect oyo ya volonté ya peuple eza kobima na baurne ezali te. Tomoni Mali aye kolakisa biso lisusu lelo pona monisa biso baréalité africaine en face po amonisa biso ete solo ezali kaka mpasi kasi toyoki kuna te soki makila matangi soki bamillion pona badzwa pouvoir oyo na coup d'etat. Bango bakendeki toyokaki likambo lizalaki mingi kaka kote ya palais présidentiel nde masasi penza mabetamaki makasi kuna toyoki ete coup d'etat yango ekoki kozala ete esalisi edwi bomoi na moto moins moko epe à peu près 40 bato bajoki ye président oyo azalaki kuna. Toyebi te soki sikoyo nsango na ye esi eyebami kasi te na ntango oyo toyokaki nano te esika wapi ye akokaki kozala. Solo wana tokoyebisa bino boye tokoloba boye basusu mpe basili kotia bakomantere ebele na makambo na likambo oyo ndenge eleki kuna na mboka Mali eza na Afrique ezali ko refléter ba réalité ya Afrique ezali te likambo esalemi na Asie to na Amérique to na Europe kasi ezali likambo esalemi na Afrique pe quelle Afrique yango wana ifo komituna tolobaki soki tolobaki eza biso bansote kasi mingi na biso balobaki Tunisie
balobaki Egypte nde yango tokoloba tolobaki po baipe ba congolais lokola biso tolobaki Tunisie tolobaki Egypte kasi Mali alobi Mali. Pouvoir échanger. Olinga te oloba bakeli boso to bazongi sima po basali na mandoki ebongaki bazela soki ba election na avril soki pe lingai koleka lokwa ya Kabila elingai kozala na bango mpasi mingi na sima wana tango mosusu pona basala boye pe bango balobi ete favoritisme ezalaki na pouvoir ezalaki wana nde sali boye lokola bamboka biso tozali la loi du plus fort yango nde elongaka wana babetani masasi oyo alakisi ai mokolo na mandoki alongi pe abimi na ye mokonzi. Tomonaki na Côte d'Ivoire kuna ndenge pe elekaki ata ko election esalemaki kasi bitumba yaki kopesa esusu makasi oyo alekaki makasi na mandoki nde afandi siko president lokola batiaka ye maboko na bapaya lokola ba français nde baye bakotisi ye na palais présidentiel bakamati oyo azalaki kuna baye kotia ye na boloko awa na CPI wana eza Afrique nini tomituna pamba te Tunisie Egypte tolobaki obiso pe nzela ya Tunisie nzela ya Egypte kasi tobosani Afrique nini biso tozali Afrika nini biso tozali wana tokomona ete na mboka République démocratique du Congo masasi mabetaka presque mikolo nyonso epe bato bakufaka pe lolenge wana tobandi kotanga banda guerre banda toleki 7 millions ya bato bakufi kuna kasi pouvoir oyo efandisi guerre wana ezali nango kaka kofanda na ba élection truquée fraudée epe ekotaki na masasi kasi lolenge nini peuple akoluka pona kofandisa makambo na kimia peuple akoluka kosala ba démonstration na ye sans armes eloko nini ezali koleka mobulu tosili koyoka ete mikolo mileki toyebisaki bino pe awa mokolo mwa mardi rapport oyo ya Nations Unies ebimi Kabila oyo abotami Hippolyte ye asili kobomisa bato ebele kaka na periode oyo ya 26 novembre ti 25 décembre 2011 oyo vote pe esalemaki le 28 novembre wana eza rapport ya Nations Unies toyebi ete baye bakufaki baleki mingi ebele kasi likambo nini mosalemi eloko te ye afandi kaka na pouvoir na lolenge wana na masasi maye lolenge pe akotelaki baye bako soutenir ye lokola ba ministre na ye bako tia rapport wana na ntembe bakoloba ete ezali lokuta kasi tomoni te rapport na bango moko banketo bango basili kosalisa na bato oyo babomaki na periode électorale po bato bakufaki pe ya solo kasi bango baye na rapport ya solo te bazeli basusu basala po babanda ko kritike wana ezali po boyebete soki tolingi tofungola matoi na biso tokoyeba penza eloko nini esengeli kosala pona koluka ete makambo mafanda makambo mafanda eza lolenge mingi soki bosepeli kaka pouvoir oyo ezali sikoyo elongwa bokoki pe kosala na lolenge nyonso po elongwa toyebi ndenge elekaki na Laurent Désiré Kabila esukaki na ye masasi nde babomaki ye po balingaki ebe ye akufa badwi oyo bati Joseph Kabila abotama Hippolyte pona ye abanda kokamba na soutien ya bapaya oyo bazalaki ba
complice na assassinat ya Laurent Désiré Kabila. Wana ezali poto ebete lolenge na bango ezalaki bongo soki bato basali coup d'état batwaka moto mosusu te po bakotisa ye na bokonzi. Batwaka nano bokonzi bango moko. Pe tomonaki wana kote nini ku eutaki ndepe kote oyo bokonzi epesama. Te sikoyo tokomona manduki mazali ebe kolela lela kuna na mboka ya République démocratique du Congo. Ata ba eleksio ekosalema kasi mokonzi ezali manduki. Nde bato bako banga bao pe babanga kite bapimaki na periode électorale tomonaki pe toyoki ndenge pe baboma po babomaki bango kaka mokolo moko te bango babangi baki kokangama na bandaku kasi babandaki koboma bango lokola na moyenne ndenge tolobaki na bino mardi moleki moto moko na mwandambo moke lisusu na mokolo po monete bato babandaki pe kobanga te bazalaki kasi esukaki lolenge kane babandaki be koboma solo ba situation ya bamboka nyonso tokoki ko compare yango te tokoki koloba te ndenge salami na Tunisie esalama pe lolenge wana be na Congo kasi salami pe na Egypte ndenge salemaki na Tunisie suka kasi na makambo yango ndenge ye koleka ezali pe na bokeseni pamba te na Egypte basili susu kojonga mingi na plaine yango ya bango ya révolution pona ko réclamer lisusu ba droit na bango ko manifester mécontentement face ya changement ya pouvoir oyo ekota kasi oyo balingaki alongwa ndenge lolenge pe oyo tokomona na bamboka misusu tangaki Côte d'Ivoire ndenge bakotisi na volonté ya bapaya tomoni Mali ndenge eleki bato oyo basali makambo kuna toyebisi bino babimi na élection te babimi na ba urne te logique ya élection ezotangama na déclaration na bango tango balobi basi badui bokonzi ndenge Laurent Désiré Kabila asalaka kasi na tango wana pe Mobutu nano atiaka mokoloni ni beleksio ekosalema te kasi oyo ya Mali bati balobaki deja na sanzo ekoya po bomona logique ya Afrique ndenge ezali Afrique yango Afrique oyo wapi boyebi yango malamu logique nango te sikoyo ya alternance ya pouvoir eza assuré na ba arme nde yango oyo tokomona po ba oyo masasi ekobeta te po na changement ya pouvoir esalema ezozalebe moto oyo akotaki na manduki nde azali kokoba na bokonzi ba election bakosalisa ya ba fraude ekomonana ekokangama kasi bakofanda be kofanda kuna na lolenge oyo balingeli Afrique du Sud soki toti yango mpembeni ndenge tolobaka na bino tango nyonso ekosala biso pe mawa po tolobango po moto nini afandisa système wana oyo lelo yo bato moindo kuna bakosepela na baelection batikali na bokonzi te sikoyo moto mondele kasi bango eloko nini tango moto moindo azwi pouvoir kuna asali pona kosala ete Afrika moto moindo pe epusana na assurance ya alternance politique na ba urne tomoni eloko moko te bango bako livrer ba bulletin ya vote nango imulunda le fraudeur après mokolo ya vote po basala na yango nini po ba yeba ndenge nini bako justifier ba gonflement na bango ya ba voix pona Joseph Kabila abotama Hippolyte nde yango wana bokomona makambo ndenge kokende na Afrika bafandi na pouvoir bango moko nde bakofungolaka porte
na makambo oyo tango ekosalema mpona baya kobotola bango pouvoir na makasi ekobima nango mpe justifie. Nde yango wana impasi soki totali bayoyo badwi bokonzi lelo na mboka Mali, tomonaki bapel na bango na Facebook te, tomonaki bapel na bango na YouTube te, tomonaki bapel na bango na baradio ya ba diaspora na bango te, tomoni bango sur le terrain ndenge basali makambo lolenge wana. Po mingi na biso tolingaka toyokaka ndenge nini bakobanda kolobaka na bato na baradio na biso na diaspora, na ba Facebook, na ba YouTube, na ba site misusu mingi ya ba Congolais oyo bato bakendeke lokola mabanga na miziki ezaka susu te po ba mibwakisa mabanga kuna nde bakanisaka ete na lolenge wana nde bato bakoya koloba ndenge nini bakosala pona kolongola Joseph Kabila alias Hippolyte abotama Hippolyte Kanambe na bokonzi. Nde bokomona ete plan ya moto soki akosala yango ya solo na makambo lolenge wana akoyaka kolobaka yango ndenge wana te. Likamo na stratégie pona ba Congolais silaki koloba mambale bele tukutani na ba réunion bisika mingi oyo bako faire remarquer ete ba makambo mingi ndenge eko salemaka ezali penza na lolenge oyo elongo bani te. Makelele mingi wana ndenge siliko tiama ebele moto soki abungi na ndenge ya stratégie na ye balobi akufi, tango abimi balobi lisusu abimi liwapi, abungi balobi akufi, aumeli azobima te balobi lisusu pona ni aza komona na te, babosani ke balobaki akufi. Kasi basusu bakozela te moto amikufela ye moko basambela nzambe, nzambe zwa molimo na ye, nzambe zwa molimo na ye. Ya Laurent Désiré Kabila tomonaki nzambe na bango azalaki toyo. Nde tomoni ete biso tokanisaki toko salebe bui, kasi toyeba lolenge kani ya kokende na makambo epesa pe maele na moko na biso. Kina tango oyo bato basusu bakoloba makambo na mpamba te pona kosepelisa bato, koluka kojue na bemotion na bato mpamba, kofingaka bato mpamba, ezali te po yango nde te ekosala ete moto soki afani na pouvoir ne ya moyibi akamate be ye moko akende alobete lokola bafingi ngai pe natiki pouvoir na akei. Nde yango esengeli toyeba lo lengekani esengeli tokende na makambo. Pamba te lelo yo soki bokoyoka ete bakombatant na mboka Europe bakoluka kotia bango mbilinga na bakonzi ya bamboka oyo bafandi na mpamba te. Nde likambo na baaction oyo bakosala contre pouvoir ya mabe na mboka République démocratique du Congo, ndenge eko boma bato bakotika ba viole kosalema na este kuna na guerre bako intervenir te. Lolenge wana nde bango bakosalaka bitumba awa combattant atelemi asali ba marche na ye ba demonstration na ye lolenge wana aboyi ba miziki na mpamba ebeta pona kotika bato na distraction te. Kasi boyebi ndenge bakoluka ko pamba epe ba makambo na mpamba lokola na Espagne kuna soki Portugal otoyoka ki na bandi feze Espagne
bato na Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila bakosaki ke moto na bango na PPRD babomaki kuna po balukela makambo na bakombatant kasi heureusement eyaki koyeba verite ezaki makambo na lokuta wana ezali lolenge oyo pouvoir oyo ezalaka na ntina te ekendeke na makambo na yango nde yango bastratégie ezalaka malamu mpona kosala ete bato bakoka koampeshe bango te na bitumba na bango ya bosolo na makambo masusu mazanga ntina mpona badeklaration misusu oyo ekozala nango na ntina te eya kobebisa mosala na bato mpamba nde yango ntango mosusu makambo mosusu esengeli kofandaka nie kolobaka yango te solo balandi radio lisanga moto nyonso oyo akolanda ebete likamo na Congo elikamo na biso banso ezali te ozela te baya koboma yo po soki babomi yo nde oya kokoma combattant tango wana kozala osi okufi kozela te baya koboma moko na yo ya fami na yo po ya kokoma resistant pamba te tango wana ye akozala si akufaki baoyo bakoboma baipe bato kwa biso oyo tokoki pe kobana koresiste pe kokombattre po esala te baya kosisa bato banso ezala na bomoi na bango ezala koreduire bango na silence ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Nengo yo topopola Tambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba Nenge ya kombato Nengo yo topopola Tambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba Nenge ya kombato Bakoloba ndenge ya kombato Dengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotila Naboma pena matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanda mboya pasa Kati Angola Kota na Gabon Bandimi pa kombato Ndengo yoto kobola Lamba lambo kanyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yoto kobola Lamba lambo kanyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Na Porto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana mama Paris Italie, Espagne, Portugal Filomese bana Gaza Landimi ba kombato Banani ba kodute Nandema ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu.
Depuis le village Bombili, elle commandantait le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Milombese ba Cubana, bandimi ba combattant, banani ba produte, Nandema ya combattant, Lengo yo topopola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Bakuluba, Lengo ya combattant, Lengo yo topopola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Bakuluba, Lengo ya combattant. Monguna walonga te, na mabele ya Kongo, esengeli koya tosangana, tokundela ekolo, yokombatara telema, komoko esanga te, na mabele nzambe ya pesa, oyo mboka monene. Na 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 na. Tolobaki ya kovilete, makanisa kiliseki, totelemeli bakontrezole, Kagame kunda kanambe, Ilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre, bana ya Kimbangu, balobi bakolonga, ndengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema beotuna, bakoloba ndenge ya combattant, ndengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema beotuna, bakoloba ndenge ya combattant. Et que vive le Congo libre. Solo wana ealipona konore komba ya ba combattant na mikili manso tozali na mikili minso tozali nde loyembo oyo ya Maréchal Nenkongo e salemi pe eko betama to kanisi boye ndenge boyoki na kati ya loyembo wana pe Armand Tongolo na basusu bashebe ya pe na basusu oyo bakufa na maboko ya bato na Joseph Kabila wabotama Hippolyte pona kaka kosala ete bokonzi bwa ye oyo ei na tina te efanda. Badi radio sanga solo makambo maebele masolo toko betaka lo lenge to betaka tika ete tobosana mpete koyebisa bino ete mobeti ndembo na kombo ya Fabrice Mwamba oyo atwaki likama na kobeta bale mokolo mwa samedi ndenge pe toyesaki bino mardi boyebi yango akotaki na koma toyoki ete auti kobima na koma wana eza baexpert médicaux nde basili koloba likambo yango balobi ete sili koningisa maboko maye pe makolo maye epe akoloba pe nkutu nde baminganga balobi ete eyi na chance mingi po na akoka kozongela baaktivite na ye soki abiki solo balandela jo lisanga wana ezali likambo nesengo pona biso banso eyi kaka te lokola yai ressortissant congolais
kasi moto oyo alingi kosala mosala na bomoi bwaye pe akwelikama na kati na mosala kozala mpenza esengo komona moto wana azonga mpenza na ndenge elongobani nzoto kolongono nde tokosuete ye nzoto kolongono na mikolo oyo mikoya noki pe bayebanso baye bokasi palandi radio lisanga tokokoba na programme na biso na pokwa mwa lelo po ete toyebisa bino awa na mboka Pays-Bas na Denar tolaye na procédure oyo ya Cour pénale internationale ya lui Moreno alobi ete asili kosisa moko mwa jeudi lelo présentation ya ba preuve na ye na affaire ya Jean-Pierre Bemba nde yango ezalaki boyoki ya témoin 36 yango ezalaki na wiklo pona bapesi boye bakombo na bato kobomba nde bapesaka bango na lolenge boye pona kosala ete bayebama te nde yango boye ezali na likambo oyo ndenge boyebi ezelamaka pona ekatama koyeba ndenge nini yango ekosuka. Tokorapele bino ete Jean-Pierre Bemba azalaki sénateur na mboka République démocratique du Congo sima ya ye kozala vice-président de la République démocratique du Congo toto ba moko na ba 4 vice-présidents na République démocratique du Congo donc toloba neti moko na ba 5 présidents soki tolobi tolongo la vice wana ezalaki sima ya ye kozala chef ya rébellion oyo ezalaki soutenu na ba Ougandais na kuna efandaki na Équateur liboso ya assassinat ya Laurent Désiré Kabila solo Jean-Pierre Bemba azalaki ye moko te kasi likambo na CPI wana eza likambo yebi eza likambo mosusu oyo ya République centrafricaine kuna nde bakota to akota na makambo elekaka kuna tango bitumba ezalaki kasi biso tokokoba liso na biso mboka République démocratique du Congo pona kotalisa ete baye basimba ndoki po ata tango ye pa akendeki na République centrafricaine kuna kopesa soutien na président azalaki kuna oyo azalaki rebelle ye wana ye kozwa bokonzi nde aye kobala makambo soki nkanda na ye na Jean-Pierre Bemba nde likambo toyebi oyo eza sikoyo awa ye na boloko kasi biso kuna mboka République démocratique du Congo oyo asimbaki mandoki na rebellion aye kozwa bokonzi ezalaki ka Laurent Désiré Kabila epe toyebi lolenge kani esalaki po ye alonga ezalaki soutien makasi oyo azalaki nango ya extérieur nde moto esalaki bongo pe kaka soutien wana ya extérieur nde yaki susu kokabela ye masasi na moto po ye akufa wana tomoni Congolais soki totali na Mobutu Sese Seko Ngbendu azabanga oyaki komikomisa maréchal ndenge pe atwaki ya ye courage ya kokota na kati na arrestation na Lumumba pe koya kokoba koya kokoma président de la République du Congo na coup d'état ndenge asalaki na sima wana to sili koyebisa bino lolenge kani makambo maye koleka to zali bato te oyo tokoki kokanisa nani akoya asimba mandoki na modele na Mali kutu na mboka Congo Brazzaville esalema ba coup d'état ya lolenge wana kasi na mboka na biso tozali telema naki muntu makasi naki bantu na biso eloko nde tokozanga ezali kaka kibomuntu wana nde tokozanga yango nde kosala ete baoyo bakokamba biso
bazanaki muntu te, nde yango wana ekosala ete banyokola bato lolenge wana. Nde soki toyebaki bongo tolingaki kotala lolenge kani tokoki kosala mpona kozongisa kibomuntu na kati na bantu po esala ete humanité, po yango lingelo ba humanité ezala na ba kote oyo tozali na mboka tozali mpona kosala susi na peuple makambo ekende malamu. To kanisi ya biso Papa Simon Kimbangu ndenge mpenza ya bundaki etumba na ntango na colonisation mpona kibomuntu ezala mpenza na kati na bamabele mia biso mpona colonisation esila bampasi oyo babandaki kosala na bato kuna lolenge moko mpe baye kolanda lokolo na nsima mpe batelemaki na mpiko lokola ba Lumumba pe basusu. Solo yango eza likambo oyo esengeli moto ye moko ayeba lolenge kani akomi sikola na kati na pasi. Po soki toyi na pouvoir oyo bapesaka yango chance, ezali to pouvoir oyo bato bayebi alternance politique eyaka na ndenge ya kimia epe moto nyonso respectaka volonté ya peuple na tango peuple aponi na ye mosusu oyo ye asepeli na ye. Soki na lolenge wana te pouvoir oyo esalaka pe eloko na peuple te, esengeli komituna soki mpenza ezali pouvoir ya peuple. Tokoyebisa bino exemple na mboka oyo na ya Maroc tosili koyoka ete kuna nini toloba assurance maladie e kokota wa pona bato nyonso ba pauvre beleo bazali wana badwi lisungi. Kasi na mboka République démocratique du Congo toyoka kebe richesse ya boye tokoloba boye coltan tokoma kolakisa yango ebe na ba téléphone portable. Kasi coltan yango moko boye toyebi yango penza te. Diamant mingi babelaka diamant yango kutu soko simbi yango ekopesa nango maladi te, kasi mingi na biso bayebi ata diamant te batikala komona yango te. Or kutu toloba te po wana ezomwana ezolatama, kasi tango ozwa kosomba yango na bamboka misusu awa ozoyeba kutu te soki or wana eutaki na mabele na yo pe ba valeur ndenge ezwa kokomela par rapport a ndenge bazwelaki yango kuna. Tozoyeba te soki tokosalela yango lolenge kani. Pamba te baye bazali kokamba bazali na bango batoyo bayi na tina moko te. Solo mpenza tokoyebisa bino po toyebisaki bino pe likambo ndenge na bamboka ngo oyo boye bakolinga kotia nyamu na bakombatant, kasi ingeta bazali na bango pe deja libanda, bazali na bango pe deja na liberté. Wana tokoyebisa bino boye po totalisa bino ete lolenge tolobaki na tango bitumbei na ndenge ya malamu yango salaka likambo mabe na bato soki mokete. Balandi Radio Lisanga tozali kokoba na Radio Lisanga pona pe toyebisa bino ete pokwa mwalelo solo pokwa ya malamu mingi, pokwa oyo to sepeli kosola na bino kokabola na bino makambo oyo po esala ete to koka kosola pe lolenge mosusu oyo ekeseni na bapokwa misusu po eipe na makambo nango mosusu oyo eye. Nde yango wana toko sololaka boye. Balandi Radio Lisanga toko loba tango nyonso toko zanga te toko zangisa te ko yebisa bino ete
etumba na liberté ezali eloko ya lisekite yango basakanaka nango soki moke te. Yango ezali likambo oyo esengeli kotelemela yango tango nyonso. Boyebi mwana moke soki akosenga eloko ya lingi bapesa ye, soki bapesi ye te, lelaka tokolela akotia motungisi te tango oyo bakoya kopesa ye eloko ya lingi. Kasi yo na tango imokolo oyebi eloko yo lingi, oyebi lolenge kani okoki kokpa yango, soki osengi na ndenge na kimia bapesi yo te, osengi mbala mibale na kimia bapesi yo te, balobi na yo tala ba règle ya jeu yango oyo tokosala boye oyo akokoma esika boye nde adu yango. Olandi pe ba règle ya jeu ndenge bapesaki, oyepe na ndenge ya ba règle ya jeu wana ndenge bapesaki, okomi pe na lolenge yango wana olongi na ndenge ba règle ya jeu ezalaki. Kasi balobi na yo te, yo longi te, okokwa eloko oyo ezali ya yo te, pamba te bango bakanisaki bango nde balingaki balonga, epe esali ndenge wana balongi pe te, kasi balingi kaka te bapesa yo eloko oyo yo olongeli. Osengaki bapesi te, bapesi règle ya jeu to mibeko lolenge kani okpa eloko na yo, osali pe bapesi te, nde okomituna sikoyo okosala ndenge ni. Bomona kata bana na baparent bayebi experience wana, soki mwana ata aza moke, soki aza kosenga eloko za kolaka ato ye koloba sikoyo pesi ye to jwa na kelasi ye bongo na kopesa jupe na kelasi ya sengi opesi te, okomona mwana wana akolakisa ope nkanda na ye, ata aza moke me akolakisa nkanda na ye ke asepeli te. Sikoyo soki asako mokolo nde bomonaka ba conflit moso ekotaka na baparent na bana na bango, oyo sikoyo tokoki olobake mwana ase rebele na balolenge wana nde soki to mituni pase wana amoni akomi sikoyo na maturité, akomi mokolo ayebi sikoyo vérité ya makambo ndenge ezali, a comprendre que non parango abandaki ne kokosa ye depuis azalaki mwana moke, sala boye soko dibo na kopesa komi wana akokisi makambo nyonso azozwa te, azolakisa mécontentement, sikoyo akola akomi mokolo ntango amoni ndenge wana etindaka na rébellion. Nde yango ezali lite ya mingi pe pona koyeba ete lolenge kani na tango soki oyo mokonzi ya solo okosala pona kolukete peuple aya kotombokela yo te, po soki peuple atombokeli yo yango elakisaka kaka mabe oyo yo okolisi yango mingi na kati na peuple wana. Kasi esengeli pe peuple akoma majeur po ayeba ete ezali pe droit na ye ya ko se rebele. Petita tengami amoto na benga kimasta nala yewana atamboli natikali solo gambala na love you mazate tokoza danzele tombesele respecter rappeler bonnes séquences na ye atula mpaka bamona mpeleve petita nyamuki nadongu na benga kimasta nala yewana fiotoli palestine komelingangai na love zate sokoza na nzele vuvulizele joli bilite na ye ezala presse atula mpaka bamona mpeleve
lobby. Ramasser, ce n'est pas voler, ce n'est pas voler. Oyibi. Na meki mosindo na mosapie. Na mon Africa. Na bentili kofi na songe ya meli bandekoe. Ngala yeba kite, na yeba kite, na yeba kite, na yeba kite, na yeba kite. Oh yeah. Solo balani radio lisanga wane ezali loyembo na kombo ya vrai faux master ya Maréchal ne Congo ndenge kote ya kozala na botosi na bamama na ndako lolenge moko pe yo mokonzi botosi na peuple. Wane ezaki webinu suki tingi na radio lisanga www.lisanga.nl pona koyeba mingi poko ya lelo jeudi 22 mars 2012 ezaki marqué na coup d'état esalemi na Mali kuna nde pe totalaki lolenge kani mboka République démocratique du Congo ezokende pe toyebisaki bino footballeur Mwamba abimi na koma ekokende malamu pe toyebisi bino pona kosukisa toximani toyoki ete ezali cause ya pauvreté na RDC pe yango ezali cause na liwa na bato mingi o bako utiliser alcool, drogue na makaya esengeli ko keba na yango. Merci mingi ba radio lisanga eza na Congo tuna libanda esika nso bozwami bokeba nango. Bozala pe malamu sika boza kimia pe weekend eza malamu te mo kolomwa mardi na 19h. Bye bye. Kelele te, kelele, kelele. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bango wana bazoya. Abomba mbongo nasiali banga ebembe. Bayebisa ki kubotela ebele. Atankale abolungwa lokola ngansi. Kalate akukanisa oya ye mike mike. Ndobo na mai pe izali kuningana. Bakulu tu bapesa ekombo angwalima. Baye balande buda walas na bamolona. Ye baye pono iba nani asumba na nganda. Nka, nazali kolonawa. Nka, yaya kwankolo menga mantotela mukolo na kukita Kinshasa nzela nangana kamba na uchiko sisa likambo mukile tinda